Wisa sila garanti pe sila lopango bakeka kilamana kasavu mosusu na ngiringiri bashapona matete eza simple Iye moko ayemba maestro na ngai le maître na ngai olongola nga moto anzala komisa nga moto akolia Wisa sila garanti pe sila lopango bakeka kilamana kasavu mosusu na ngiringiri bashapona matete eza simple mais comment yo moto balongola kutu nzala otina na finga moto alongola nzala omoni lo na mona dema be balonga bisama be azo bisanga na podium kasi kina oti yo moto boka ngoti kasi biso to biga yi tanga olo bada bongo mais entre temps na tikala ko boka kriwa na te mais à ma grande surprise bango basobola kana secrétaire et orchestre moko to yoka na te ke baoze na bango so bauti voyage baya bakota bango ngela longola bango officiellement donc ne koza boye botika biso sengi na bolimbi c'est pas ba maman nungo bimena danser balimbi sabina fili ninga Emilie ser na biso ngana minute so couple nanga baby oh na nzeli nanga mais à ma grande surprise bango basobola kana secrétaire et orchestre moko to yoka na te ke baoze na bango so bauti voyage baya bakota bango ngela longola bango officiellement donc ne koza boye botika biso aloba na ngaki il toko par il y a toko za des leaders dans orchestre wana des leaders mais oui ah oui biso bon na ndeni aloba na ngona miso ba musicien na studio to ba saka orchestre bika be yi kati ça Wisa sila garanti pe sila lopango bakeka kilamana kasavu mosusu na ngiringiri bashapona matete eza simple toko defa ka nito mesana ko defa biso nyoso na ko batoko na ko defa kaka abi wanshe na bino ya bato bobeta kai pa bato ba leader te biso ba musicien ba leader te mais à ma grande surprise bango basobola kana secrétaire et orchestre moko to yoka na te ke baoze na bango so bauti voyage baya bakota bango ngela longola bango officiellement donc ne koza boye botika biso bokolela ngai mokolo na kokende bokolela ngai lokola mowe yakeye bokosima mitu ndenge baba ekotika la vide église sili batange kotina ndakwa batu bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Jésus grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Éden invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine abosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Yateo Zambrota. Merci de tout scotché collectif. À suivre Jean-Cy Luonda, attitude égale à respect. Merci à RTVSA. Merci à Congo et Sengo officiel, le plus télévision. Merci à nos abonnés qui sont scotchés collectifs à suivre cette émission. Je rappelle à tout le monde que je suis dans la commune de Lemba, précisément sur l'avenue Apaté. Je suis venu chercher un grand artiste de mon pays, jeune talentueux, étoile montante de la musique congolaise. Aujourd'hui, il est au fil d'actualité. Voilà pourquoi moi je suis venu vers lui pour essayer de parler avec lui, chercher un entretien avec lui. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous, on court toujours derrière l'actualité. Voilà pourquoi, affectueusement, je salue celui qu'on appelle Tonton Clovis, on ne filme pas. Motema et Maman Doris, depuis Londres, ils sont scotchés, connectés à suivre cette émission. Je crois à cette émission. Moi, je ne vais pas trop parler. Moi, je vais juste poser de petites questions. Mais je crois, Stadmeyer, lui, il va essayer d'en parler parce que c'est lui l'actualité. Bon dia, Stadmeyer. Bon dia, bon tardi, bonjour. Tout de bien, comment est-ce que ah, ça va, t'as bon. T'as bon, ta fiche. Ton nom, t'as bien. Ah,
Merci à toi d'avoir accepté de nous recevoir chez toi. Ils ont quartier nayo, ils ont avenue nayo. Tout le monde a pris Chevrolet, ça te mène à mon mois de bilo au moins mais c'est bon, on va pas trop filmer sur ça parce qu'il faut non avant de filmer. Bonne non santé, santé ça bien? Non, santé à pepele na ngolo nzambe. Ndika omona. Na molongo ya bato yo bazwangolu na nzambe. Ngana kokioko sate. Ngana zana kati. Na tomboli maboko na ndimi na motema. Mobimba nanga yawa. Ngolu na ngolu. Misala ne kulusu yememelinga bomoi na meritaki o nzambe kolo sala no lisusu Stade Mayo. Voilà. On a un profil sur WhatsApp et rendez mususu. Pourquoi vous êtes catholique? Ouais, on a chrétien. Chrétien catholique. On a utilisé Saint Michel. Saint Michel. Et quel accent? Ngaye. Comment on a sika? Comment on a sika? Tout le monde la végéta kilo. Bakisa, ikolo végéta wana. Na Stade Mayor wana. Aussi sous Saint Michel. OK. Nazui Stade Mayor végéta et c'est ngasiko fo kombo moko ya epeto lango. Pour kombo wana elinga kelata malédiction na libabe. Yango kombo ngela ta malédiction. Végéta na Stade Mayor. Yango na yi na bendi l'esprit. Et bah ange. Et purifié. Tant on a lali na loti ba ebisi ngai yo faut benga Saint Michel. Na bengi Arnaud de Nguma. Yo mo soldat na Arnaud Nguma. Non, asa fait na biso banda to zalaka na ya zama mutu na biso ma ya palin. Yo soldat Nguma. Oh, Nguma za mutu le so palin. Nguma muta palin. Nguma palin ouais. Oh, banda pas bien affilé. Tout ça là na ensemble. OK. Na bengi pour na conseil. Et c'est vieux, alali na loti boy. Est-ce que kilo ya mboka Stade Mayor? Oh moni wana, ezaki bonzambe. Angu ma expliquer mama ki bonzambe. Ouais, ebisi ngwana ezaki bonzambe. Makamto ya mama nzambe. Yango ba benga Saint Michel. Il paie toujours. Na mopanga. Je crois. Batbata la biso Arnaud Nguma, je te salue affectueusement parce qu'on vient de citer ton nom. Tu vas nous expliquer neni Stade Mayor na loti boy yo komiko ya nola bando to on est la parenthèse to kangi to chez de côté. Puis je rappelle à tout le monde que cet artiste il est transfuge aussi du groupe Light Music Villanova de l'artiste Fabregas Maestro que je salue affectueusement. Oui ngai na ebiga ke vidéo mon na etambola. Na ebiga eza buzz. Parce que il faut expliquer bateau à la biso parce que les gens ont audio et tamboli ozoloba makambo. En fait, moi je vais pas valider makambo oyo lobby. Il faut comprendre que dans un Nzela, nyon se koleka. Ce sont les aléas, il y a Nzela, c'est toujours comme ça. Expliquer nga ba vidéo o nyon songa na autre monde na toile les réseaux sociaux, yo sur scène na bien affilé parce que nabi que en même temps bien affilé c'est un artiste. En même temps alors bilo mo iko c'est que ça peut battre parce que non y batté bo sali ngo po biso to za la éblouer to kota na ligne oyo bino bo créer to et en fait essaie de m'expliquer en fait expliquer bateau bateau à biso qu'est-ce qui s'est passé ce ça buzz ngana to longoli ba micro to bi OK c'est bon ya qui buzz les gars yo ebikara et c'est créera. C'est toujours comme ça parce que ça fait partie de la communication. Vas-y. Je suis le Honda. Maman est salangana Sony. Et salangana passe. On m'a dit que un jour, on va humilier à niveau. Ils ont peine à humiliation. Ils ont humiliation. On m'a dit que on va continuer à ngai na finga. Ex-patron na biso. Patron na biso oyo asali la biso makambo belé. Mais singa na kota orchestre wana kutu. Na yibi na ngai na yimbi na ngai kutu te mais ba voix singa ba minga sulwana. Orchestre nini tangaka ba kombo parce que aux gens la parcours les Light Music à l'époque ils avaient non Light Music. Ouais.
Donc yo zala na light music. Na light music. Au grand complet. Ouais. Na zongi na kenda Luanda malgré ma kamezale belé mais faut en avoir maîtrise mon boina moya soit biri et en plus yé moko bina filé. Full boss o batu balobaka biso tout yebi mutambongo batu balobaka te aza na mbongo kasi te to expliquer peuple mutambongo ebele ye moko ayemba maestro na ngai le maître na ngai olongola nga moto anzala komisanga moto akolia maestro na ngai olongola nga moto amakolo komisanga moto amituka sikonga kutu maestro alongola nga makolo te alongola nga nzala te mais comment yo mutu balongola kutu nzala otina na finga mutu alongola nzala ngamona na raisonner na tena biti non on a grand prêté asa vraiment grand prêté na koki koleka na te omoni na tena bina no jeune carrière ils ont moulai to bandi ba carrière ba nzela moko na ba bina fili bonga bani musique kala ndaye makambo eza vena nga Sarbati brigade. OK, que je salue aussi. Je comprends, voilà. Sarbati. Yeba yebi makambo. Makulinga te na kutu na sai na ngelo te na mboko. Nema mbo kama ki ba crier bimi lo mo beti ma zui et partout. Non na sai yango te. Siko karaboy. Na kuta na kopo. Je crois toujours chara moi point vite fait et puis toi avancer. Donc olingi pour faire comprendre nos opinions, na public, na ba fanatique, ba mélomane bin affilé atindi yo. Cri on est yom to sala qui on peut les animateurs. Yom to sala ba cri. Au moins lo na mona da mabe balunga bisama be. Azo bisanga na podium kasi kina oti. Yom to boka ngoti. Kasi biso to biga tanga lo bada bongo. Mais entre temps na tikala ko boka cri wana te. Na sala cri wana. Et salama ki bon na podium wana. Yo animateur na bosolo na bosembo bin la filaza chanteur. Yo animateur na la proposer cri wana. Bina filin nanu yemo kalinga makamu nyonso. Baiba ke yemu tasala. Est-ce que oti ko selo wa muluma bon? Yo za peut nous proposer pour satisfaire rien parce que c'est toujours comme ça. Na ko proposer cri à ma bébongo pourquoi? Nga végétal. Ngamna boka ekomi kilolo lengi nini o toko memango kaka. Karera ndule mpe mame toko mema ya conseil. Ngamna boka mokolo yo kufa yo yeba te atape so yebi ndo kima ngwa okima te na figi mutu te na mbi bêtise te na opesa conseil. Mais si vous avez métaphore na boki sou tirer si ko to ko tirer bato mitema mabe o balinga ezala mbanda na yo tirer ennemi na yo zomona nazo opesa conseil ko lelo kaka na ya na telemana do boka ba crime ba insalité bon. Peut-être c'était une manière de satisfaire ton chef. Non. La bonne entreprise nyonso, bon employé, balingaka, ba satisfaire. Parce que comme mabe si on a pour satisfaire yo bon ça mabe. Nenga bon. Pour ya lo barake, ya za hypocrite. Ouais. Ya lo baka. Mais tant ça hypocrite, ça ma comme yo moko. Pourquoi ko tsa mona batu? Mais eza bitumba oyo, eza en fait na nenge toyebeli makambo na bosolo na bosembo toyebi que mikolo oyo bina filé les adorateurs na ba villageois guerre ezali on a batu tout bayebe batu tout ba la garde mais siko filé a robunda bitumba ye morote abunda ye moro pourquoi tandis que bino boale mais est-ce qu'on a pona bundele bien nga bundela déjà ko bundela nga eza ndenge na pe abakar ila saki animateur na sombe la rayo mité na somba ga mituka chevrolet otamona ngo na mona sombango yom to somba yango ya solo ngabe to pembeti
soki muta sombelanga aya aloba ajita sombelanga oui bien yo pe vidéo no le roi tout mon angoté tant ba pe so Karzana réfléchir je sais pas sur la vidéo té au mon vidéo té ah yo chevalier no somango na mbongo na somango na mbongo nanga somango na mbongo nanga na soma sous deuxième cas et puis yo pe soki ezaki yo somango na mbongo na pourquoi baninga bana ba IST baninga bana ba Lex à part la chanteuse Yazora Fuga yo kene maman na Chevrolet on l'accès ba nini place ngai tolo ba makama ko bundela en fait nga ku dans ce que je sache nabi que ah filet à pensionnaire mo parce que Chevrolet za mutu wa tutu ba yebi za mutu ka we consommata même ba pièce na ndeni la repesa yango jeter le rwanda j'en suis loin on a biso ki yango na devrait ko bundela orchestre Depuis que tu es dans maison, mais BCBG ou Sombi, na ba laksama ki ah tout ça bani mani. Ninga na salaha. Ngana paye Chevrolet. Ata mutu moko te na orchestre na mutuka. Tonga na somi Chevrolet. Vraiment ouais la musi. La sombi la papa Zefira ngom taliboso. Oui. Papa Zefira pesi nani. Ben carré. Papa Zefira pesi fambi. Papa Billy coupe papa Billy. Na nini na kuna poto ba kikoli apesi olijo ozo comprendre eza te ki o mais na biboy tant o loba papa Zefira na pesi mbote mongo o esoma ba mituka ba pesa ba yaya eza ya bina filé par rapport ya ba production ba catch ouais ba catch o mona ba catch mususu wana ezaka bon nana droit ko beta masona bango te oyo ya bango banga misa mituka na bango bani na bango wana eza ya bango ngana loba makambu nanga OK ngana beta pembe na ngai oyo ya bango va pas à la kuna on comprend ça veut dire mon mituka o mona nga wana eza nga vrai ko bundela orchestre yango wana ngana bundela orchestre bani me ko bundela orchestre te na ofinga na biso da yemo da yemaka ma eso na ngai le mettre bongo soki lobby na ngo susu ayembi su bongo ngana tika ndini singa mo tika na soni yo mo emanze mwana nde temba ngo orchestre mama suti mama ka we mo dende mama se mama caméra za te tonde oh bon tam susu mais mama ah mais on a deux orchestres ana Villanova aza suna les adorateurs wana c'est-à-dire gas et comme l'orchestre na it pour combo et koto combo Fabregas kuna combo Fabregas to lo bani c'est comme na deux orchestres parce que si je comprends très bien yo linga ki te comme deux orchestres na ndenge ngala linga ki moto sala makambu na ye concentré na makambu na yo mais so pas concentré na makambu na ye ngana na mona na ngai te animateur moko boye azobwa ka finga bina filé na cri nana mona na ngote so komanga na ko finga patron ba to mususu na cri so ba camarade na ngaba animateur to kutana ka to vana poto yebani bano traité ngane ba mona nga mutu mo ba TVGTA ke ba bo vana ba betu be 12 on mona donc si je comprends très bien oyo et salami na podium mwana to benga ngopé 12 c'est 12 on a plus que 12 24 voilà parce que famille lobagi nini bat balobi nini parce que yo pe ata yo moko entreprise oyo zo sala parce que non mona batu baké trop focus ya marambo ya cri dane yo pozo memela biso mais bina filé yé moko na podium abina zéro mona jeune bino boya sala banakala mais na zéro qui peut en côté yo na danseuse parce que to yebi ke na orchestre ma bongo zalaka air moko pe boye au mona musicien qui ngani a holande la danseuse au mona pe bureau moko boye chef banini tout ça est-ce que na entreprise oyo sala végétal obima na danseuse ata yo moko premièrement na sengina bolimbi c'est pas ba maman ningo bima na danseuse na limbi sabina filé ninga Emilie serna biso ngana minute so couple nanga baby oh nanzeli nanga sko ndi ozaka bongo ozaki dana mwasi oh ah mwasi nanga yaza mwasi no de ah mwasi nanga te moni mukili ba iba to sangisa ngo to sala ngo boy to pesa ngo boy to pesa ngo forme po et puis c'est makambo na boy taza mwasi mais j'en suis loin dans la bisa yo uta ne pe light music nga kutu na light tata na light music ya zakiti ya zakate ya kiti
mais tu yebanaki to comment ko yebana ko mona na bango ba petit filo ba yebi OK comprendre voilà to bana ko mona na ka mais ya ko sala bolingo to sala ngote mokili ebi ko raisonner na ko kanisa oyebi o ba raisonner la ye mo bina filé et pas bana pas tout bah ye mo tama ba mais ba nga bi bana benet est-ce que mona bango est-ce que batuba neti ngana tembo na yo mona bango te neti ngana tembo na no bake bina fila bi magana bene izarate pona mona ngote lokote malgré to yo kaka batu balobaka ke ba mo mina ba ni mais ngana mona te bonga mona ka image ya Yena Arnaud Wambi na Mbetu tout ça baza bango famille. On comprend? Famille ba kela la bon. Monisco yo monde. Bon, famille na Mbetu na bango ko ba filma bango. Baba mi filmer ba setelo ka bongo. Ngana na petit sœur na ngawana. Tozwaka te ya ko kutana boyeti. Kutana na rêve. Mona motivé petit na yobi na bien so ye wana fo zalaka. OK. Na no buake taka na sele kimo ale moi si nyoka piki. Moi si nyoka. Clémence batela ganzoto Clémence. Botika Clémence batela ganzoto Clémence. Ce que pèse bango. On est intimement on va moni que petit oli là bala. On a zamta lumia. Ah, salaki bongo pour na beloge wana cri wana ndo salele Clément. Et Matissa petit tant OK tant ça PV. Pour so bien. Aza destement be abina asko so baluka. Na sele mo cri. Na sele mo cri. Et puis si makambo. Soga bimisi wana awe pate asali makambo ba okam même yemoko pourquoi salele pe ba misusu pe na salela bango nyonso na salela bango nyonso OK na Ronaldinho Ronaldinho na rande oyo nzungwa ma famille allez là on peut bambo yo ba peso eloko yo est-ce que si sango on comprend na salela ba Barça abeta kana vita te abetaka na Renaissance te abetaka na Barça parce que pourquoi pas hôtel ya bango parce que petit wana mais ser na biso wana azana na level na e o utana ngode ya village so ba bimisi e mabe ala la peu d'acheter on a parlé ala ndeni mos na ngati et arrive à que boke ndou le mo retard pe à cause na ba tu balinga ye kuna yemo ka tenga komona bango azana ba message na bango ba CG Yves Silulu alinga ye oh yep moni makam na loba oyo ye moko muto alobi yango ngana yo ke ngona matoyi na ngabi abi na kese na mona place Yves Silulu alinga ye moko muto alobi Silulu wana bomona kaza enseignante azana ba professeur alobi azana ba capture azana ba audio ye makamona mais volé botsa bozui botsindi botse soki CG botse bango wana bomisi bango match comment bokopona kaka ngai bokeko sali réputation na nga nesa miso nga boye ponga mtakanda ta na mzeli na nga na fa comprendre te na yo pe kende landa bango notre vérité yo ne ba check yo pe kende l'orchestre yo potindi yo do yo zong se susu no zeli na nga na zong se que zo ki e pe l'orchestre bina filé nzela na zo ki na zo l'orchestre bina filé te kasi bo yo zong se kunande parce que yo comprendre te o ba yebisa ki nga na orchestre déjà basalaki baso ba monter maku ba kebisa ye ba bi gate so to ebisi déjà bomadaji j'esclare à Ozoé c'est la vie ba continuer pour yo zong se tasko musicien boy animateur boy ya swagi boy ya bogar boy ya violence ya violence keba yo mona d'animateur vilain oh tenabi tala siko animateur bogar boy ya soin boy singa la tunyo yo do mona ya salité parce qu'on a kese wana ba est-ce que ba bazana bato boy belé bien ou a outé pas kabousse tika jeune botika jeune avant botika fa ne pas mati botika ko tsama makambo bon ngaza na besoin polémique vraiment trop tena bango baza ba vande ko na ngwa ba frère na ngai ba Johnny tout le monde ba frère ba banka ba bosser on a le biboy to solo là la petite Wana parce que c'est aussi sa vie c'est sa carrière ou elle danseuse
caméra to talangana yo ah. Est-ce que yo au dérangeant tate ya boya? Si on a dérangé quand il y a un lobango. Un loba. Qui non végétal dérangeant un boy boy. Na dérangé était. Tu y es banni dans musique. Si on a orchestre on est bozalara. Na ba ser wana tupe ba danseuse. Est-ce que ils appellent ba danseuse musu ba tikali ba bima apena ba musicien? Na yebi. Na ba chef. Na yebité. Au moins ni je suis loin là. Na sur na vidéo rap. Pendant tout pourquoi ya yo ebimi? Parce que eboya ba musu. Non, na yeza makamza préparé. Est-ce que bien fait la préparer? Mais pourquoi ce nini? Il y a un leader déjà yo beta préparé. Na bien filé à préparer ngoye moi mon bien filé. Ah on a eu sanga de makambo belé. C'est nini? Quoi so makambo belé ni? Aloba na ngaki. Il to reparat. Il y a to za des leaders dans orchestre wana. Des leaders? Mais oui. Ah oui, biso bon na ndeni. Aloba na on a mis sur ba musicien na studio. So ka bossa nyango na rappeler na studio. Qui to za des leaders. Tenga makama animation na orchestre na lingana na ngote. Yo ebisaka tango kota kozara leader. Ça bête l'autre. Et ça Saint-Michel, ngaza Saint-Michel ngai na présence na ngai ko lobiso ngam fu kana ito loba. Omona. Ngamona te ah nini. Ungali ngama ba 17 na orchestre na ngai aguta atobwa kinote mais ozoma mukie. OK voyage. Na sekinga mona bia ma. Mais nengo za bo regretter pe salaire. Salaire. Ngaba futa ngata. C'est comme aventure. Bah tel biso siko yo lo ba file futa raote. On za ba prime to robeta tam susu 7 concerts. Allo ba na concert moi za $50. 200 000 francs to monaka. Yo kana business because. On explique biso lo biso to monaka. Yo kasko ngande yi. Mutu ba futa wana yeyo. OK. Futa yo. Yo te? Mais tout le monde a vidéo. Non, bon, futa maté 5 et tout le monde a vidéo. Yo kasi to robeta 7 concerts. Ouais. Baba na concert mo koskama. $50. Ninga lobaka. Mais na 16 concerts wana, ba peut autant sous 200 000. 200 000 francs congolais. Ça fait $100. Parce que $100 wana. Bongo le la 5 concerts etikali. Bon on ça. Mais des fois na mona yokabu. Bon, na ninga mabete. Tout na ngala mona ba image mususu mona Philippe na lobake. Ekina mbongo ya rappela kutu mbongo yo zwakate. Omona ba baxela nini CG baxela signé. Natika na oza $300 kuna. Na mona kutu même ba image yoka. Nazo baté. Oza $300 te. Non. Ata $200 du coup na. Combien de concerts yo joue pour 300? Oh, mais tu concert belé. So ba concert e belé wana le kana 300. 300 du coup ndete beta ba concert. Olo ba ya kokabela. Ya kofuta, bo beti. Expliquez autre. Pourquoi beta 7 concerts ba futi bino 2 concerts 5 eki wapi? Parce que yongo baba image bo la sala nga ko sabiso. Akosa rabino te. Alex Rabino o afuti biso. Oui. Oh ya futi biso. Ouais. Toke to signer na bo wana sope sala bo ONG. Pas ingénieur, il y a orchestre. Eh ko sala bo wana bo ONG papier wana. E bo yo signer papier sans autant. Hein? Autant en te. Oh ba ko la bino kaka. Ba la. Les administrations. Peut-être que moi non mon orchestre. Billet de paye. Ouais. Ba ina bo wana ba signer ka. Bo signer. Itango ki makam na ye. Pas ko ba visa na ye ba nini na ye. Abimisi yango. Na ba vidéo na biso ba mona ki ba futaka bango na ba compagnie na azama na compagnie. Tu vois? Mais la bi bon, na contexte wana yo lobby et zapper ma bête. Parce que au moni na démarche ouais. Ya on a lobby. Na démarche c'est singa ba makambo wana. Ouais. Et ça ba preuve en fait Schengen alingaka ayeba si réellement la chef d'entreprise. Biso netinga on ba kateke ba futaka nga. Na auto sala mission avant que tu ba bengana nga. Parce que mission na no ki nga na musique na ebiteke ba futaka ba. Nga na musique na ebike ba fulaka mutu. Ba pesa ka mutu chance. Ba pesa chance. Ba chance wana. Ba pesa nga chance te. Na yaka te na brutaliser ndesko chance ngo. Obogi combien de cris? Na brutaliser ngo. Combien de cris obogi pas bien? Na boka ka pona yaka na ba pona. Ebini. Nga ko ya boye. Nga ko ya boye na ima na cri. Na ima boye na kuti ba cri ebele bani. Na vandi. Ba ko le cri nga na boka te. Obon. Mais soki na so na ina tieka cri. Edundi wa ba salagi. Ba sali bor mo ba bina boye. Otala mo. Pelele. Mutabo kango. Ba sweta.
nga siko na vandi feli yo vandi place na zuna vandi siko na kimana mere na saba nias na kati banini apona bana nias ete baokosa Samuel bongisa micro baokosa tundulu toko panzango baliaka na Mungu nzambe baliaka na Mungu nkolo Junior ya lala ya Ishalindo Junior bule millionnaire baliaka na Mungu parce que biloko boye est-ce que papa kolaka mafuta na soutien te papa kolaka mafuta na bilamba te ndenge nini ndenge obotama toke zwa pakola mafuta pakola tu vois eza pas si beaucoup parce que ton na ba cri na bongo taka cri oyo babuda ti awa na lemba mutabetsa biso wana eza boss Gigal Kaskasongo le dollar vivant mutabetsa biso toujours mutabetsa biso awa na sous-région et si kanes que loko na ekota OK yimokabi parola mafuta mama na solo lia c'est que outi musika maman kasi ba mama batakisi est-ce que vous voulez crier là na loke on peut kota disons une énergie totale à cri c'est loko malonga bino na bosimba ki c'est solo non na biso ngana za Saint-Michel c'est avant comme Saint-Michel na za déjà Saint-Michel maman onani pondeni fila ko calculer monio maman non calcule est-ce que ça que il peut sier amul muto ndeni nolinga te bone kota mi kota kaka ngape na baki ya rolinga te biloko ne kota na société ngape na lobaki na kolongwa te soki bango mo babengani ngati et force lonka secrétaire muzaki na kolongwa te soki babenga force te na no saba crime suba bango bano yebati netini yo bango ya yebati na bano ba crime bokolela ngaye mokolo na kokende bokolela ngai lokola mowe yakeye boko simba mitu nenge baba ve boko simba mitu nenge baba ko tika la vide église sili matange ko tinanda kwa wana za kubwa kangona orchestre bila mama marinzola mama marina ngaye yona loba mikolo ya eko kyo salo mabe ogo ya kofinga na moto asala yo ogo ya kofinga na nzambe akela biso patient tika na sebisa mbeli na ngai sebisa na sebisa kambeli na ngai yo alembeli na ngai yo sebisa la nani musique est comme compliqué ibale mozindo libulu monene nzambe liboso nga Saint-Michel na sima olele bokoleka wapio ole lo bokoleka wapio na yebi animation na kola na ngo kala bokoleka wapio Stade Mayo est-ce que bakulutu basepeli na makambo yo ya Bill Clinton c'est la Grand Brigade Jantamissine Eclipse Mozozo bomoni ba Emilie Petit bakoleka wapio Saint-Michel bakoleka wapio ezali gambo abuda bakoleka wapio parce que on funda bina filé et pas ba vena yo animation te na zo funda yete mais na hotelisa ba vie na hotel ça va vie mais na hotanga ba Bercy te ba seda capoter bango baza ba master ngaza ba na ba papa omoni tala na zo vérité omoni makambo na sir même ba koko na biso ba weranson jibe mpiana papa na Adolphe Dominguez ba bango nyonso wana ba tu atali ba sepe na ngote ko tikela osala mati oui ba to a choka ba misa choka Igo de la Forêt un compagnie ba compagnie futaka ba ko réagir bongo papier ils ont raté tant yo qui comme par exemple oyo qui que végétal linga soka ke déplacement ko boye faut ça nga papier
bozela siko na longwa na se parce que pour comprendre ça na besoin que kuna toté yo lingaki CG Yves Nsilolo a celle papier na lingaki te pona ibaki yango bete OK mais ndenge na nenga logique na même yo mo beno tembo ndenge attend que mutu o raisonnaka on raisonner ka bongo non tu faut pas l'état moi papier pour ça la moi et le monde voilà ah sko yo to aussi sana yo ça l'aurait pas bien affilé au solana Yves Mbuyulu ndé to solana wapi ngana solana na CG Yves kala donc na Ibrator kala je Luanda mais ce coup tu na yebi ku toujours to solate ti na za boy étudiant picho boussole boussole na boussole to kutana ka to mona naka vite fait normal yé kutu mutu na ye mogonde étudiant azwa numéro akomo solo nanga lokwa ni étudiant makambo ya Villanova oh oui ndeti ba olukanga na Villanova banini ngasi ko na timi na tabato ba balinga simsa mouvement touche pas simsa maïso touche makona beto da pembe parce qu'on a landela sikoyo na landela sikoyo message yango bien na landela ngo na timi ba biro na nga ba bengi mutongo ba to kangi mutongo bukanga étudiant te mutuni moko boye azana bandal masana ngapi moi ko tuna sala lokwa ngwezati te azana nani masana na moi chanteur te mutuka bo azana bandal afana na ngingi sko nana tindaki na ibite so zeti po batamo na étudiant OK tu vois donc il y a zéro comme le genre que étudiant que yara na zonga Villanova banini les alarabes na benga automatique songo na bisa matika songo lisolo OK voilà et moni mukile mukile yango na lobaka bogoleka wapi o parce que on est presque à la fin de cette émission vous que nous suivez de partout c'est une étoile de la musique congolaise un mot gentil en fait na ba fanatique au ba lesayo ba partenaire ba mécène au ba lesayo tant aux alare pas bien affilé au ba soutenir yo au ba tchelo carburant au ba fouter leur palais parce que tu bien musique fonctionne ba tuana lelo au komina bango distance yo ro solana bango ndene te na moto distance te ba tunanga nyoso bazaka Junior Buibu le millionnaire mutapesi Jeep oui luki makambo nyoso Jeep sur ezala kati luki makambo Junior Buibu linyobo mabato papa o balingi na tambola makolo nazala kaka na via ko lela mama baloka mituka na ngai beba ponga na koma makolo Junior Buibu asombeli nga motuka epesi keto eluki makambo balingi te na mata na Jeep mena komata kaka na Jeep Junior ya lala webisa Junior Buibu le millionnaire nanga bobengela nga papi boza mozale na jobu rembala ya mavali mbala bobengela ngai bobengela nga bato bayebinga baya to solola o lelele mais muto boira za mutabina filé wa sombelo Jeep wa nozo pas bien non tunete wana vient na biso wana vient nga asomba ne libanga e pas bien filé somba libanga nani kasa mema pas bien affilé yo mto zui pas bien affilé to ya somba libanga na ye mutamema ga ikuneza na ni on a Ange Kim la ville est calme Ange Kim la ville est calme ya za la pembeni ya ba konzi bani za la na kotanga ba kuma ba konzi na ba TVT quoi OK voilà ça y est mutamema pas somba libanga na pas somba libanga na ye carré kitoko OK ils ont dit que oh banini yako kesomelo Jeep pena kasi ngai takaba tuna ngai yo somelo Jeep oteki ni nzembo ni elongo mutape soka Jeep bongo na sentiment nini yango naza Saint Michel naza Saint Michel yo lingo orchestre tonde ungo sa album yo banaka yo vérité au sa recrutement to be yo bana ngaso na sala orchestre lobby moni makati ta ils appellent ma yo ils a kilo ils a charge so mna saka orchestre la bikabe yi kati ça siko yo lobi ge yo finga te yo bora ba créer ba mbwagela te siko ils ont ba concert mususu bandule o ezalaki penage
boire ba biloko oyo to bi ke loko oyo nde yo boaki boyo mpona koto parce que pourquoi tant ekomi kaka na makambo ya Fabrigaz non qu'est-ce que wana na kato pardon na tikala ko s'exprimer te kuna obwaka cri générique obwaka cri obwaka tamsu ezala mbanda na yo tire ennemi na yo ovandika wana omona songo banda obwaki obwaka kabwe asali du Maxime yo bwaka te musique etikali ya pamba botala ba image bokota na ba direct bokota na ba vidéo botala makambo nga na oloba bokomona nga na s'exprimera te ndenge naza ko s'exprimer pas ndenge na s'exprimer na ba tonia et pas ibrato on se comprend mais nazo s'exprimer te siko bat baotala awa tout le monde a voyagé trop. Dernièrement, que Nel Bumbashi ba bambiola fort. Yo le bien filé, ba tenir ba soutenir la route. Non. Mbongo na mbongo podium. Oyebi ke mbongo na pe le kinga makam. Oyesu na place musu ya mabe. To ti le Bumbashi kas nani tipo nga bingse sonan. Abosani komona amati abambi bambongo ebele kana ka patron abambi omongo ebele après si Stone Mukendi mbote Stone Mukendi le millionnaire voilà Stone Mukendi namoni Yannick ni yapé deux fois Yannick ni na Soudaf voilà tant na ye yo ko disala ba voyage yo ba repêcha yo pénotikali mais ngami to robeta tous les pembe au quoi il veut place hein si pendant matin na podium abambi mbongo 100 na podium mutu nyonso ngapa na vie 100 na ça il est qui musicien na glisser sous place na télémi na ngana ba be olinga sous 100 comme des faits on coloque ça moninga végéta na micro zong ça na pesa mo zéro oh nande na bisie na kopesa te na ba problème belé végétatique c'est que ça ngabo tala yo kana tala est-ce que bien filé pour tous à pembe est-ce que rolande la sana oh yo babambio ngabe ko telekele ngai mutakabara no plus ba mongo wana na so telekele ngai fa afezaka nga créer humour mo boto comédie na scène humour comme yo ka lisolo et puis que moi babele linga na lobile bongo et l'équipe to comme na wa bureau ne mo ko sangai ay sanga et puis que végétal na ndiba mabe pas prise oh wana no solo no bureau nani to za pembe biso kuna za pembe bureau moko na tanga communauté sola bien bureau wana no tanga na ko na bisa yo za muta pembe yo kana ba bureau ya Yves Ntilolo ezara Dertin Sasa ezara Arnaud Wambi na bango na misato moko na zela zana bandela Ntilolo Dertin Sasa Arnaud Wambi voilà omoni si na longoli Wambi la pembe ngana lobi mutu te ya Wambi bon voilà alobi oza ndika nazana ndika na presse oyaza lito ya presse ozana le omongo wana par rapport à ce qu'on attend lui na bisie yo yalinga ya peso yo kana bisie na c'est na musique et ça te abana na miso bato na miso bato OK na bisie ezala kana musique on a ça que musique bato ba koya na podium c'est surtout sur tête tenda ya marché na podium aluka azonga bien na palais po ba biro bazali ba master ba ko senga c'est de Tokyo voilà yango bonike tant on a qui nebeka ki na problème OK Afrique du Sud biba o ba benanga ko benda o binga na yana contrat Uganda no kesa na mena tikala o yana nini contrat ya Uganda yo végéta o yana contrat Uganda omuni yo na Uganda kuna dokenda omuni Uganda bakendaki kubeta na nini na Uganda kuna mboka wana bosani koma mboka mu vas-y sika bakenda kubeta na ngamu na contrat wana nazwa ni 10% soki 10% nazwa ngote nakenda pe voyage wana ti o pesa ngoyela ngona tango ye obanda no lisole nela ngo fonder les pères na glisser ce que fonder les pères qui sont là na bango OK na bona ngo mitia fonder fonda solina CG Yves tozwa ni 10% te bimate Afrique du Sud on a kenda na ngana tikala repêcha yo na tikala pour passeport na ngai de service e bimaki te passeport de service oui to faisait un passeport de service
passeport de service nanga. Oui, que musique. Yo kana expliquer passeport de service nanga bimagité. Bano landela ngo bandela. Donc vous avez bon passeport de service. Oui, tout. Presque. Naké na zui tant passeport de service nanga bimi lelo. Pour na kina tin aéroport. Na ba yaya ngana tika na ça c'est ba test à Covid $45. Sur passeport on a des services na minute ça. Ils ont pas bango. Yo parce qu'on explique pas ko mi kanda na nga na salon na mbongo na nga. Passeport de service yo salon na mbongo na. Oui. Tes médias société na yo te il faut tika la kuna. Yo vous avez un passeport ordinaire. Problème exacté. Problème exacté. On a compliqué. OK. So ba pesa ordinaire ba pesa. So wana ba pas tika. Ba lobby na nga végétal. Ça ça ba quand ba ni Covid makamunyo so tout na dépense plus de $150. Na mon la yo. Mbongo na nga pona ki na free d'ici bo mona nga na kenda wana. Na comme na free d'ici ba futinga $100. C'est là. Babak ba zoom c'est la ngambongo na. Le vaccin na ta 2 minutes, c'est là non s'il te plaît. Obio bimi c'est $150 ani. Il y a ba gros pass, la Covid, makamu tout na sala na gros pass c'est à $50. Gros pass oui. Ouais, gros pass $50 ni. Na sala si nini boro nini comment on est carte de vaccination et nini ya Covid, il faut la 2 doses. Yango ya ofele. O ba to ça na ville. Nini fièvre jaune. T'es bord mon bien to balance la 45 ça la 2 jours. Comprends? Na ça comme premier tour $45. Na raté voyage na Zeli. Expiré dans 2 jours. Na ki ko sali ça sous sous. Mon visa na pesa. Producteur. OK. Muta na contrat wana za muta ayana contrat za camarade na ngai nuance. Ya fille d'ici musicien. Mutu na yo. Donc on est en Ouganda, on est en Afrique d'ici. Afrique d'ici, comme tu es en massa, on est musicien, chanteur. Biso kala mtu pour côté baba bonheur ya minene na bavio. OK. Siko bon c'est là. Siko mon habillé na futa. Producteur. OK. Producteur ezali colonel Edi Mwamba. Donc mutu ya mutu na. Mutu ya mutu na ngai. Mutu ya bon, asa musicien orchestre. Lui qui nga mama ndolo ke bazwanga kozwa comme ça na ngai nini po ba repêcher nga ko repêcher na nini na voyage. Donc si je comprends très bien yo obakisa na kenda kuna na mboka na suna bwaka fort biso na nga na fui d'ici yemo ve bisanga yi te aisa nga végétal na mboko kali kombo na yo obose bien kitoko yani kini ya mata na podium de ba mata bango nyonso wana ta nga na kena fui d'ici nous doit descendre na kena fui d'ici na doit descendre na balance. La balance qui a pas mesure. Balance, balance. Vous aurez reine, vous aurez des reine, des reine. Ah ouais, non, ok, faut là. Écoutez, pas des reine, est-ce qu'il y a $200 dans mon siko? La balance, la cotisation déjà. Dans son qui tient ça, on a mis 3000 balles. Oh, tu connais pas, on est là. $3000. Na son bilamba, na moi mukina na son na mukina. Nga ba no tikela nga mbongo hotel, ba mise ba okamo. Na yeba na mutute. 3 chaba. Oui. Bénéficiaire. Na papi boza mozali. Wana venanga yim na eneti et pas bina Philippe bina fali ngasala lokola bina fali ngasala kwa neti ye a présenter ngai mutu wana mais que mutu wana la kisima ke bina fila sala bonde mutu mala kisima ke yazani mutu nanga akepesa ngambongo ti na kataka apesa na $500 ba tala bima tuna apesa ngoma na apesa na 100 mais na 500 musique kaka wa kesu na nga tanga penga 500 wana papi boza mozali tant que 500 na ayi sur hôtel atiki nga ba samba ba costume ba ni na penga sous 500 Chibwa aigle amatati na podium ba tomona tant bambie mbonga ba bembe mbonga bi na luka petit frère na ngazawa végétal na bimi ya kabela nga pe sous 1000 ça veut dire ko zwa mutu teke otsa na niveau mo ta ko ba balo ba ke est-ce que ko somela mutu kam ka bongo sanzembo sel logo nini yo tsanga na niveau mo boy ba tsanga munene déjà. Bon. Voilà, ils ont makambu ya vie au salami et nous allons profiter kaka pour ce numéro on a pas batu nyonso on a besoin nga et plus de 143 90 32 91 845 90 32 91 845 la soutenir yo vi passer mama na
naluka nalesa mama Marie, naluka nalesa Daniel, naluka nalesa Bexose, bango vraiment de banive nanga. Bana te banive. Fais passer, non, non, fais passer maman, fais passer. Vegeta, toi aussi Sanayo, Fabregas à Otalayo, à Otalayo Siko, la villageois à Otalayo Siko. Au lobby n'a na débit au boyaki kriwana où il y a un ex-patron à Bino, ex-patron à yo à Otalayo Siko. Oko yebisa nini parce que Babylone monsieur cause pour ça là qui en kaka pour améliorer loko. Parce qu'avec sincérité. Oyo yaza mupe. Ngana kosinga na maestro. Ouais, ça na bon son. Na kosinga na lunettes. Na kosinga na maestro Fabrice. On respecte ma casse ya. Wana ada maître. Alimbisa bina filé. Limbisa bina filé. Ba villageois bo limbisa ye. O asala ye banete. O asala ye baté. Naninga emile ngai. Nande ko na biso ya mwasi. Pe atindi batu bo beta ye. Oh. Bina filette na beta yo. Bon, c'est 600 non, 600 non, 600 non. Il y a ABC, le maître de la musique africaine, Ali Mbissaye. Ara mwana ye. Mwana bunga nenzela. Ngape nazaka mwana na yo. Chitaduma yo ye. Mais o tout cause nango izali. Ngana Saint-Michel. Merci beaucoup. Pena batunia so pena ba villageois. Pena ba fani orchestre tout ka ba villageois te. Ozonga o singo signaler batuke o sala te. Na signaler mutu eloko te. Na signaler mutu eloko te ke o nazozonga to eloko. Fabregas va comme je crois dans quelques jours. Non, problème est problème est ceux qui na kozonga na kozonga. La ngai végétal. Il y a parlé na. So na kozonga na kozonga. Po na minute yo mabeza. Otogi le roi ba rimer candidat o ke pa wata. Non. Batu neka batu babalo ya wata, neka batu babalo ba Fabregas, neka batu ba Kofi, Rambo. Agbada. Sikoyo yana bisa bango ke ba ko selumuka. Na ba tria. Ba tona sko kubwa wapi. E bosko so lelo yoka. Soki lelo filé. Kande yo lobi Fabregas alim c'est ce qui est pas les na TV habike Vegeta Stade Mayon oza petit nanga limbisanga maramunioso o isalamaki peut-être zalaki stress peut-être zalaki o isalamaki limbisanga zonga pali non na ko limbisa ye mais na ko zonga te na ko limbisa ye mais na ko tikala ko zonga susu no kese wana te na ko zonga te malamu chanda kuta zonga Chando. Bébé Chanda. Malam bébé Chanda zonga suna kina ki tata pa Chanda. Ozo songa pas vibrateur. Et na ko tika la ko zonga pa vibrateur te. Oh ibone vibrateur vibrateur bengana. Non, te ngana vibrateur bengana ngati mais vibrateur déjà ngana lo bango déjà vibrateur chemin na danga sina yeba bango déjà ki c'est nenge zali. Ezanden. Succès. Naza Saint-Michel. Ngaba tout arangati, ngaso tout singai o tutani. Parce vibrateur à tout ana. Alors si je comprends très bien, yo za contre bat oyo ba bundi sarato ba takara Fabregas tonde. Non, ngana za contre bat oyo bazalaka contre esprit na batu nyonso. Ozana muninga mozo lingele. Ozana muninga mo canceler faux. Mais biso ke to solela na bina filer jeudi na tongo po makanga na nga. Mais ndenge nini ekoma na pourquoi pas bien nga 12 mais voilà après ça que bien sous mutu nga kaka a manquer respect a manquer mutu nga va pesa nga mutu ka respect et oui il est que les vieux na bimé végétal ils la raté ndenge na longwe boye eza pour na junior boyibu les millionnaires ah oui ben on n'a pas changé na e a remis na e donc bon, tout à l'heure, musique. Non, t'es jeune, oui, Aza Vena, Aza, il y a les millionnaires. Aza, ouais. La mission à Paris, Azoya. Ah, à quel Paris, ça a une semaine. J'ai un mima. Azoya vendredi. Vendredi, on a dit ça. Bon, quelques salutations. Et en plus, le gros là, il comme Maramami Touka. Tu peux comme un cortège.
tika wana okata okata longola kwa mutuka okata ko sala ba ko yo yebi ko okata na to ko defa ka nito mesana ko defa biso nyonso na ko ba to ko ba na ko defa kaka abiwa jena bino ya bato bobetaka e pa bato ba liberté biso ba musicien ba liberté bato bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Biso ba mission ko plein soko defa ba mituka. Te kasi o bino bo sala ke pa batu. Mais ba leader. Na koza na mo mutuka na ngamoko na bo. Na defa no mo orange. Na defa no mo bor mo ni mo pona na sala na ngo. To sala ngo ka bongo. Ngaso na defa ba car oyo eleki ba car yoka végéta tika na biboy. Nazolo na oyeba te o lingolo ba leader to bino bato bo sala na. Biso ba musicien. Biso ba musicien. En général na ba leader. Ngalo na biso ba musicien o déjà tant yolo. O defa raté étalier. O defa ka yene na lobeli to yebi ke yo te pa bina filé. Au monde à niveau charroi et to na ti libanda. Na limite yeba kana ba car beba. Bakar et beba. Oui, Bakar monsieur baby. Na Bakar aussi tant que bébé a bongisi après si ba musicien. Moi décar me beba ki wana bongisi après ba musicien. Ah kasne ti range zali na moni lo mo pembe koti na nina. Na lo makamuna yete. Ngana lo makamuna yete ngalo bito ko defa ndenge biso ba musicien to misana ko defa. Ah, est-ce que pour prouver banane? Hein? Pour prouver. Pour toi ça que tu ba full boss. Yongo ma full boss. Oh, abenga da full boss, wibite. Yo full boss. Ye mo bina fila benga full boss. Donc c'est que yo to benga full boss. Oh. Ye moko. Makamna lo bana full boss wala dollar nete na poche ya mwana. Kasi te esa prophétie na dollar te me mo benga full boss. Comme ni ke mutuka. On est à la fin de cette émission. Mais merci voilà. Végéta, quelques salutations na bandeko yo ba hotela yo siko bato ba soutenir yo bato ba tika hotel. Mambo tebele Olivier Akiala ni ke chita trésor bakala Armani Balov section doule mobimba stade mayor yeyo Saint-Michel. Yaya yani Saint-Michel a chabo été. Te Saint-Michel abuda te abuda chanda malando puissance. Na zamu tuté na pola. Chanda malanga puissance. Na pesi. La intimidation. Na pesi. Tika biloko wana. Zambe na ngai. Tika biloko wana. Oza kacher te wana le man. O ngame me so ba jemo. Pasteur asali sinap te me bandimba ki église. Asalio ni baba ngani. Baba ko sami takala na ni. Sex tap. Asali na ngoti me bandimba ki église. Yebo ngokote ngoyena ba mama mu Fabrice Fabrigas. Ngana lobi makamusu ngama makamba. Papa ngo sacra sex tap. David boya. Pasteur asali ne bon wana te bolo wana. Mais bandimba ki église. Abouda. Voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Aussi si ma banga. Ma banga est nango. Na pesi batu nyoso mbote balinga nga voilà. C'est que bat ba belete maintenant ozongela. Te na sana batu bele na mona sona olia autant. Olia ngata. C'est que tiga olia ngata te. On là. Merci beaucoup. Et dans bandeko msuba ozela yo sana bango émission. Affectueusement il y a Théo Zambrota. Na peso ya Théo Zambrota. Mais ya lingara logique. Il y a un dollar ya ba 20 ko. Ngasko na mutu moko boye. Na muta swabiri. Non, on peut Cédric de Tokyo. Cédric de Tokyo. Cédric de Tokyo. Donc, il y a Omega Goudouté. Il y a Théo Zambrota. Il y a Théo Zambrota. Il y a Mibalé Cédric de Tokyo. Il faut d'abord qu'il y a Théo Zambrota. Yango Sirso yo. Yako Saloma be ya Théo Zambrota. Oko yako finga na papa bota yo pamba. Oko yako finga na nzamba salabiso. Pasien, to sebisa mbeli na biso, sebisa. Tutu, sebisa. Yannick ni ya otala yo. Yannick ni ya nanga. Kuna na jobure. Yannick ni ya nanga. Oya bisa papi boza mozale ozala ki nanga ina TV. Bo David Lutete Gaucho. Yo mutu no kotokuna.
Tete. Gaucho. Gaucho. Allez la maman. Viva si papa. Hein? Je crois qu'on est à la fin de cette émission. Merci. Allez, Zoto nangali. Soki bosimbi ngana kopanzana. Oh. Zoto nangali bo. Soki bosimbi ngana kopanzana. Allez, tume. Et voilà, donc on a fini cette émission. Merci à tout le monde de rester branchés, connectés, à nous suivre de partout. Abonnez-vous massivement. C'est très important. C'était Stade Mayonne, Vegeta, il a tout dit. Donc moi je ne vais plus commenter. Maintenant c'est à vous de commenter, c'est à vous de parler, c'est à vous de soutenir cet artiste, c'est à vous de les diriger, de l'orienter. Merci à Pichou Moncia qui était derrière la caméra. Ridi Bonté qui est l'homme géant, bon rétablissement parce que je sais que tu es malade. Mais bientôt aux Ozong et la Yannick Bongondo, 4 fois Mobile Ingoli qui bonge le Tungulu et Agoma. Sans oublier le boss de Given. Si vous avez besoin des invitations pour vos divorces, mariages, collations, fêtes, n'hésitez pas à contacter la maison Given. Où ils ont la commune Yagomé, précisément dans l'immeuble Boto. C'est notre partenaire aussi. Je vois directement tonton Guilain Fimpa. Nous te saluons affectueusement, sans oublier la grande dame depuis Londres. Elle, on l'appelle Nadine Tchala. Toujours. Loin des yeux, près du cœur. Parce que vous avez dit, non, j'en sais, tout ça. Toi-même, tu sais. Mais vu que ma moukalaming était vidé. Et puis aussi là, sans oublier tonton Max, tonton Didier Max, tonton Sanda Luana Oyo Tindelenga Yuana. Asana modèle Moussoussou, il y a 2 sandales. Quand il y a maison, on a dit que tonton Clovis arrive déjà là, et au sala bien, et au Zoyango. Et puis affectueusement, pour nous clôturer, lui il est le grand sénateur, le sénateur de tous les sénateurs, le président Adonis Ngamani. La Julie Kitima, la famille Kitima, Roger Kitima, sans oublier GM Image, Didier Moussoumar. Nous vous saluons affectueusement. Merci. Congolais solo.